likambo maman yo ba no benga maman yo ba no benga maman ngo kaka oyebi ete likambo mutuna makolo oyebi bokutana pete o to bengi mama kodi yanga na mabelelisi yango na nde to bengi mama ba artiste bela Congo soki olingi ye maka to bengi mama mon frère okomona pe mama ngo okoyeboso wana so so bina bien te agaze nao apesi sengisa e a commandé make mana mabongo mobali a commandé mateki 1000 fois nanda kava bima a commandé mengusu na mayanga mobali a boye mabe mobali a commandé ma mobali a boye mbanda na ese soda ye ale chamo pepe nyama na chese na sakinguma ya yo ye Mon cœur se réjouit en toi, Éternel. Ma force a été relevée. TV, exemple de télévision, votre chaîne d'actualité, Barizi Baza, monsieur le journaliste. Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Bonjour pour ceux qui vont suivre le jour, la journée. Toujours dans le compte, d'ailleurs, il y a la binoba information, je vous dis à chaque fois, bon s'abonnera mingi à un exemple TV parce que bon dans news il y a sûr et certaine. Merci à Grand T à la réalisation de cette émission. Un grand merci à ma partenaire Nangatou. Je vois Yannick Chamba Godson. Malik Arafat, quelle bonne manière, je te salue. Et grand merci à Thomas Mbouya de London, Bruno Aruna E19, Willy Claude Djama, Monica Makamo, Maman Brian, Bébé Seigneur, Maman Kenae, Pukumael, Jérézing à la merveille, mon amami. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, Yorzana René Lokwa. Qui est René Lokwa? Batutu Bolinara, musique folklorique, Boebaki Mabele Elissi, paix à son âme, le fait Mabele Elissi, Mouto Abeta Pena Banzembo Ebele, c'est plus ça, Mongo Ebele en général. Orchestre nae etikala moto akambarango penza ezara René Lokwa abimisi album Loboko ya maman tokosoana ye alors ya large toyeba ba difficulté ni nakuta nango ba makambo ni nakuta nango mabele lisi pour ceux qui ne savent pas fali pour pas interpréter penza moné ya eloko oyo pesa pe makambo donc c'était vraiment mabele lisi azaki auteur compositeur nango donc na zone Sibino ceux qui réel nanga aux d'accord je dirais déjà bonsoir et bienvenue na René Lokwa. Ouais, quand tu vas nyama losako, voilà. Na botangue que t'as ouais. Tu le baki losako na biso etaki ba mongo to répondre. Nyama esi e polito ki tsobe talo. Et puis pe isano ya likolo tikila ngonke masani. Wana pe biso ba mongo bakolo ba proverbe donc on comprend. Voilà na ibiki bana poto na minute ba sepelo ba lele teko. Voilà, à gauche, Fabrice Kachouva, bonsoir. Ouais, bonsoir, Baris, vraiment journaliste, propre journaliste, soit diplômé, pour moi normal. Voilà. Garaza manager. Ok. Ma casse à groupe pour président René Lokwa. Aux agistes, Kobenga, distributeur au bazar à Paris, Gabi Wabelo. MK7 orchestre et appliqué ça veut dire que les gens même aux artistes vont profiter de l'art aux artistes vont préparer pour la reconnaissance devant le public au bazar bon bazar reconnaissance c'était album les albums comme les leçons pour notre tout pour intégrer biso à City Davido a betre la musique ya mboka na bango mais de l'autre bazar toujours la parmi les musiciens au bazar na hauteur parmi les musiciens makambo zopesa eza na ndenge valeur ya culture vraiment non sengaka na passport tabalo ndenge oza na batiplanta wana disque déjà loboko ya mama eza déjà disponible numéro ya contact na nga nde tosolana na bino kaka 10 243 998 54 59 67 vraiment même mima mama sociale Myriam mama sociale place aux à Genève on a Paris voilà. Jean place aux numéro de contact qui envoie tout hors au monde qui a facilité la distribution il y a CDO en Suisse Belgique Paris Londres parce que la Kenya déjà c'est limite aux ana qui musique oiseau de bisokin braza tous ana émission na ebi qui appartient émission na yo des messages comme facile comprendre parce que nga naza mongo te naza monande ami personnel ya président René Lokwa on a zaki producteur na bango na mataki na mon qualité ya ba spectacle o asalelanga
nga naza commerçant mbongo mpe akotiselanga kaka na langi yo me bato ya bakongo bandima voilà epatangaka nde yango wana voilà Kachuvan mongo akobeta na bakongo mais aréussir na gagné mpe ona otozwa ebakiselanga mwa imprise na binanga merci yango omona ekele na kitiki tant qu'il y a mis personnel à mon frère aux entreprises ceux qui tirent la maille de la vie sur la télévision non bah Baris Bazali bah Gabi Abelo Baza MK7 Alice. Voilà, merci beaucoup. Ok, na gardé on a nous sinon président René Lokwa félicitations pour l'album. Ouais yango Loboko ya mama. Loboko ya mama yango. Pourquoi Loboko ya mama? Oui, on moni biso ngata nga bandi musique nanga même bato bayebi ke René Lokwa mabele lisi. Oka to bengi mama to bengi bayebi ke mama ye boanga o boki sule neto sula botwana awucho bota mama lompopo. Donc maman ils le roi parce que bino ba musique folklorique on a ba barrière la moi qui si makasi surtout que yo po wuta penande na mboka o ya penande ki sasa. Na biso so mundayebi so na musique qui si ali ko si qui si vrai qui si nzambi. D'abord c'est qui c'est aux alandeni parce que nyoso biso to kuti na mokili oyo ase. O nzamba si asala ngalo to botami to kuti yango. Est-ce que tu quittes le parce que on nzamba sa eloka mabe? Asa eloka mabe te o nyoso nzamba si asala izaka bien. To sale la yango. Qui c'est za la raté? Parce que ceux qui peuvent tout passer au na pharmacie au sont antibiotiques même novargie. Et qui c'est? Parce que par rapport au bon invoquer maman esprit ni non ils arrivent pas maman. Pourquoi vous savez nzamba sauf kami na se o chema bolongo na so sambe. Là on est toujours invoquer nzamba. Parce que l'exode de 20 même nzamba lobi alinga koko kisangane loko moko te il faut chaka nzamba liboso. Ben vraiment tout puisse invoquer nzamba. O nyo setikali et puis pe nyo sona to kucha ngokuta. To sa siko ko bon. To sa elango parce que to kuta yango to sa elango pe to kuchika yango. Voilà, le lot on a le boko mama to kata mo eloko moko par rapport aux zones sabisona no bato ba rota la pena mabele lisa kenda. Ba biloko beta to biki to ni ataki pe awa aux zones sabiso plus beta bisona mo eloko moko ya le boko mama to. Ouais, ba tebele ba zela ki ba yoka après liwa mabele lisa à Paris Tokyo ba yoka lisco album asika. Pour les kabola bitumwe biki viatika mezali makamuna ye. To bimisa ngo vis-à-vis Greco musique. Mais o e bimisco za album nanga na biologie nga zo pas vie mabele. Na ndenge na zo boulot. Ite mwana nko chika lonko album ya libosango. Oyo kutu ba mpimbo eza na kati kutu koleka Ethiopia. Oka banze monechi ya ba mobali ya commandement. Apesi sengisa e a commandement ke mana mabongo. Mobali ya commandement teki 1000 francs nanda kava bima. A commandé mengusu na mayanga. Mobali ya boye mabe, mobali ya commandement. Mobali ya boye mbanda na yese soda. Mobali ya motino boye mbanda na ye shaole. Mobali ya boye mbanda na ye Dr. Jeff Nzani leteta. Soki atielo fundo tobola ye tonga na masonji to atielo leno tobola ye tonga na masonji tobola eza na kati ya disco. Ya banze moneti ba tia mopepe ya ba maya siko ebimisiko na folklore. René Lokwa kuma biso ye kuma biso noko janvier même biso ye même biso ya tobi kaka sena yo ye ya tobi kaka sena yo ye ale chamo pepe nyama na chese na sakinguma ya yo ye oba mera ba mongo ka boy ba mama ba mongo ka boy même tout le monde ba Congo même petit na ngai petit na nga nani mangongo ba ya bana la kankokolo be tsona benya benga bi vie obominga nde ko boma na sa ko boni po en tout cas vrai pour moi ah non pour biso to lobaka benya basi ya Congo ba l'équipe même ntabalokola manabu. Ouais, oh. Voilà, donc ça fait énormément plaisir à tous les Mongos qui nous suivent en ce moment. Dans tout le monde, dans tout le monde, voilà. Ben, particulièrement Mongo, surtout Mongo, Opena Babina Rawana. Mais par rapport à Itokia, Beli, je ne sais pas si oh, oh, kata koto yotoki, tobini bini na moto, tobini loketo, tobini makolo, René Lokwa lobie, tokobina na tolwa mama, halu kankai, tozonye Équateur. Lokelela lendi binja balu kankai bangomena tumpoke tolu kankai bokatola wi bonga bokungi kela tolu kankai tous les provinces ya Congo boya to matebale tolu kankai donc grave bango. Et ça sera facile ko intégrer groupe à Mabele ici. Ngai et ça sera facile ko kutana Mabele ici pour kutana kata groupe à Mabele ici. Te kokote pa Mabele ici omoni ngai za ki star nga bandi musique mona muki tonga na otanga. Parce qu'on a parmi les leaders, mais à Botinga Naki, mais na quel mot qu'on a 3 mois.
na koli na village po ngai bo cha mitambo na boma motomba na boma mboloko na yebi po péché na yebi po nanger mibala bato tu bayebi do na yebi pe boto donc ngata nga bandi musique na village biso zaki ba staro na village ba chef coutumier so sali fête ya mwana no aliboso tam so boto yoko kaliboso so bengi biso ba star à village tene René Lokwa fête ils ont tenté wana tolatika la gomme eteni ya kiloti bien mafuta mbila René Lokwa mais tanga na kin na ye nga bandi musique na kingabo izami si poilu sikoyo yana oncle langa moko boye Gilles Kofu abi se René to na vieux moko boye mabele mais nga bano yeba mabele te na bano yeba mabele ka tango ba jibe mpia na bando yeba mabele lycée libala ba mongo ntuka mongusu na époque wana na uka eka na sango mais sikoyo tango nga na ye kokuta na vieux mabele nde na yo kota no kese mais vieux mabele tanga recruter nga ba masonga kutaka na bango balingaki ngati baba qui vieux mabele neni yo ko no zo mo uta boya uti village awe mela batoni vieux mabele habité parmi Mohamed même Tchouké, même Vena Biso Pepe Mouino. Qui mole, tu es mamie qui est là, qui va s'en consommer, qui mole, peut être et ça la vraie. Pour que tout le bagage dialecte moko. Ndeto beta, to beta album Maliboso correction visa bo mengo, mon ngen kutu ndeko na fali, ayimba ki loko o salaki remix nango. Voilà. Tu imba banze monetti ba komanga nga babukila na nzela mai. Be ba masana tango to beta ndule pa ponga beta na ina ne 6 mois na memaka bambona na balokoli. To beta ndule même ni peine mon frère to beta lo lisuro na beta na lubeki so to kutani na mema mbunda dembunda na lokole depuis pas ni tigramond bato bayibi na koma kuna boulangerie ya mapoto oh na boulangerie ya mapoto na ka bato ba haleluya amen na kota na teka mbunda ko kilo ileki oh ah bon mais même ba instrumental aboko kwa neza kiloti na tuzo me ba kodi na niva pala dipeke lo kwa poso voilà na committee na bité oyo la rango pa pesinga na ko na pa na stade Veme na simana ngo na okipe batoka na ba église na ba pokwa haleluya amen abité place on teka mbonda ngo na kota benga na teka mbonda pe liso na tika na lokole na la une vraie chaire ba mbonda bosco lokole bikaki parce que na tika instrumental moko na koti na au grand monde voilà donc comprenez comme ça. Lui c'est René Lokwa voilà. Voilà ce qu'on début na commission on fait mal la tunu mabi mais ndenge oteki ba mbonda tunu mabi ve on mettait le pegelo ngemposo ba massa au tikila pour l'idée kazaka va 3 chansons asia kitine podium mais ce ko ba massa ba futinga te ba binga na misia muta ce ko na osani na ba mbonda na zani na teki po njala pe na zo po mangwala oye vie mabele bina lo bate chef de camp social mabere na raison nde to bandi premier album nanga to betana vie mabele babukila na nzela ma deuxième album to ngata ngona bela ndoki gentil ba ozo massa nanga moko bambu nyama aye ko yema troisième album na ozo nga ba tsenga chef d'orchestre ndete obeta itokia nta to préparer za ngande vraiment kabola bitum après kabola bitum to bimisi greco ebi eloko sala nango tangi to ke bimita nga chef d'orchestre to bénéficier nango parce que nga mutu na tekaka yango mais mabele li seza isute nga itaki chef d'orchestre itaki président ba mission to atiki nga mutu na kamba bango na zupela na pesi une partie à famille mabele lis na zupela une partie na fouté pe ba mission une partie pe ke na caisse voilà nde ye ko bima sikoyo et puis pe yo sala nzemba ordre national franc ilanga ba fidèle lokwa ba lokombo na yo payer moi na payer car ka ba vio bazaka biso ya na mongo ba oki mabe ba bité René Biloko azosomana c'est mabele atikala te ko munga za chef d'orchestre ayibila na zana voyage na kiangola ka ndongo zoka manager na lo ba ye muta voyage kana ka pacha kuna famille mabele edisi na ba intoxé bango na ba mission note ba longoli René l'orchestre ba mission ba yebaki idéologie ba bité et zongi na timaka mizaka lutumba na vie na biso ya sia kendana ni vie loambo makambanga ngolo nga ba mission bazelaki nga na ye na zwi bango et puis peut-être balongoli nga tala le ser mission azaki producteur pa na zwi producteur no na betaki ba kotoana na zongi na sali pa album ba mission tout baye to sala album oyo ezaki njoma lelo pele nga bite njoma lelo pele bomba na to sali loboko ya mama ndo moni na bimisi nde to beta sete ne mission non na chaîne na yo oya makambo balanda parce que to kotiela bango générique to kotiela bango na chamo pepe na mobali ya commandement voilà donc balanda minga nde bakoye ba programme orchestre mabele lis o René Lokwa azoka malana Kinshasa donc soki vacances tout oye na Kinshasa oyo binete ko pa na ngate yanechi o l'équipe Brazzaville ou bien que côté moko boye ezo ba na mutuka makolote et pas biso ki mo to yaki nkomi yaki nkoso voilà mais sinon na affiche oyo na omona na ndenga sima pour na omona na moni oche guitariste moko ouais omoni makamango pe salemi kan ni zaki vi mabeli oni ke vi mabeli zaki album e bima samedi OK album e bima lundi s'il te plaît album e bima lundi et samedi akufi même chef d'orchestre
o bato tout bayebi beta album tout et okutana ke album ebima vendredi ye lundi akufi donc ndenge na uti na matanga na uti bato tout bayebi mondela ba mongo mama muto sengaki chef d'orchestre kende po album esimba tondeni loboko mama mama il faut na yeba mama bazebele loboko mama po babi bobengaka mama ya to tie loboko mama parce que loboko mama nde salaka tout elambelaka papa esimbaka koni elambaka njungu loboko wa mama nde salaka tout nde yango na tiaki ke na tia ba mama dans l'honneur ba mama nde baza nyonso na bité mama nyozo luka mais par rapport ya coïncidence en gros mabele elisi pe à son âme jour car album nge bima après tout avant 3 jours ya kufi chef d'orchestre lisusu album ezo bima vendredi ya kufi lundi bon déjà ngala okina lo bato chika molimo na maboko nzambe parce que minya lo bien parce que na passe René lo côté pour est-ce que sacrifice est là ah mais pas bien la musique qui sert à makasi qui c'est la raté qui c'est la musique est la raté ah bon et là que c'est très important car oyeba boulot parce que qu'on appelle leader ezali kamwanzambe et ça donc omoni lelo mutu muso abotami aza rivere mutu muso abotami akomi ministre mutu muso akomi molakisi mutu muso akomi infirmier ben nzambe apesa mutu na dona ye vrai kisi na mokili ya nzambe poso tobi kisi yali kisi obiso bito melaka ba pharmacie so bili mutu paso ko somba ibika pe ape kisi donc o nyoso nde tokuti na mokili totika confusion il faut to salela so moni kasa pai e kokani ko salela ngo kisi omela ezape kisi parce que yo benga oneli parce que yo botami okuti nzambe asala yango parce que kisi ezala to sala otiko sala ba confusion nzambe kaza simano ni mamutu eke liboso. Voilà, clin d'œil spécial à toi Julio Monamputu Yaigueto Kamazi. Pourquoi pas penser à celui qu'on appelle Franklin Bessilou, et cette émission fait énormément du bien à Malolo, Maloris la Congolaise. Pourquoi pas penser aussi à Yagabi ou à Bello. Je te salue. Mais sinon, René Lokwa, un moment, na Yokaka ou Sarah featuring Nawe Ranson et Soukandeni. Voilà, merci. Ah, ouais, Maëlle. Ouais, Maëlle. Et là, Kundoli Ana, ils sont vrais. Viens dans l'Angiama, de la forêt, papa n'a José, papa n'a Gladi, mon bal a servi ma pata. Et tellement aïbaki que tu chikas na descendant valable mon coca prophète il y a prophète Mabélé il y a René Loko. Abenga kinga na album ni a 7 jours de la semaine. Abi René, est-ce que na tong na sali ba nzembo tu na folklore mongo nzembo ninga na zonga bitv nzembo zepa na ngana peso eboka bangala. Bangela nkema. Nkema ngeli tafe. Allez, tombola. Wow. Yoka ye yoka yango ye yoka ye yoka ba mongwe ye. Bono no lo chani yoka boto bo wa yoka ye kakaboye. Bon moni yaki ko arriver vient na ngama abimisi ka nzembo ya bangwa imeni soki imeni soki nzenga luketu abimisi nzenga luketu mais nzembo na biso ya ba mongo o to sa featuring na ye ti lelo clip e mona na raté e bimaka pété na boyemba na studio to yemba na ye na studio to sa pe clip yango na ngako to question tuni ngawa ana mongo na Congo mobima na monde entier baibisi na ibisa vie de la forêt bimisa nzembo ya bato ana mongo babiso abimisi te ba ko fâché babi ya sali nde tribalisme azwi nzembo ya ba mongo ya bango abimisi oyo ya bangala sali na René Lokwa aboyo bimisa yango mais asi asala clip na ni bonayebi ezala pivote yango kutuneza makasi eleki meme ba imeni oh imeni était le matin nzembo la sofia na lancer clip wana ka ta ekangi et c'est bimo ka audio nango même na poto partout eza félicité donc vient dans la de la forêt bimisa nzembo ya baku ngai kutu anga nité donc ana mongo lobi bimisa nzembo na bango sobo bimisité bango moko kaka bako bengo boye bande no solola nga tikalika na mona bité ko ne mabeli sa tikana donc voilà par rapport ya lisolo ndo lobi makamba ba famille nande banda ko kanisa ke Renal ye mongo to ekenda ki ezongaki mais moi ba rumeur mo peut yoraki air fali pour pas interpréter nzembo wana ya eloko yo makamba mbongo bimaki belé o soit soki pe Renal ya ki parti et peut-être que la famille te yango sala que ba sala au moins papa yo kana biso na vérité nga depuis na bota matina ko maboy na kutana na fali ka mbala moko o ezaka pa fali ayibinga fali ayibi René Lokwa yekuta benga nganga parce que fallait azaki pe pire petit mabelelis mobali anana ketchup abi pe pire petit mabelelis c'est le loi betinze mumbu ya eloko et ça fait bien pour na ko tombola lokumu na biso mais omoni eloko yaki nini tango fali ba pecho balongwa ke pananga beaucoup la ko apesaki monopole ki akutana ba pecho na ba solola na ye pinya ndenge makamengi za la kate pour nga chef coutumier na zaki te elo na voyage OK ba yo pesa ye ngakutu tanga na OK fallait apesa nga rien
mais na ndenge nga na okaka na félicitaka ye na bité ba félicitation parce que akendaki vers famille mabelelisi quand même basi on a batika ba veuve bana mabelelisi faut batanga so fali azumu eloko apesi bango bango moko ka batu ba oyeba so apesaki bango lopango na kati ya Kinshasa to ba ke fali abeta nze mwana zwa mbongo apesa famille mabele lopango so ba somela bango mutuka to mona ka pe mwasi ya mabele na zoteka bilo pa zoteka même nga na sécurité kutu na luka ne moyen ko financer ke alongo na niveau na ye kaka muto oyeba mais na oki ke akendaka vers famille wana de oya pesa bango so pe baboya koloba bango kaka soki pe apesa bozore lote te ba miso ba ba miso yo bakutanaka na ye nayebi te so pe bazwaki eloko so pe bazwaka te kutu nga na ya komona ndeke fali asengi bango isusu bayeba nzembo tobengi mama nzembo wana nde sikoyo tobengi mama ntango nga na ye voyage na ye en réalité nga na fali totika okutana ti mais tellement nayebi ke aza artiste monene oyo azodefendre mpe musique na biso ya mboka oyo aosa fierté na biso nasi na bite omekuta ye nte banzembo mosusu nzembo wana ya nzembo ya ekila nzembo ya zeke nzembo wana bato bayebi motifu nango ka nga na mabelelisi mpo nga na mabelelisi nde tobanda kozala ke loboko na mokaba loketo na mokaba ozo comprendre nde nayebisa na bite ve nayebisa bakulaka ebele na bite boyebisa dekapi abeta parmi banzembo mosusu me nzembo wana ya kobenga mama ayembango te mpo omoni mama aza na ye omona ye te ava mpe obenga mutu ifo boyebana ti likambo ya yoko banobengaka yoko banobenga mama yango kaka oyebi ye te likambo ya mutu na makolo oyebi te bokutana mpe te o tobengi mama sikoyo so obengi mama yango surtout mikolo auti obota ala bamesha na ye azolia pondo ya mosaka ya besulu vie nanga bokeco ayebi pondo ya besulu obengi mama okoya na toilette ube okoya na douche ozosukola mama aye abi ozobenga nga pona nini siko yo eloko bengeli ye mpe oyeba te akokende na yo mpoka nayebi mais okende na là tu lances un message sur fali ayebi nzembo wana mama okokende ya koyemba yango te mpasi nasi nayebisaki ye parce que ntango baobenga mama yo omoni bamisi ebele mpe badifficulté oyo ya mbonda mabelelisi atiki bazwa badifficulté mpo bakóma koyemba leloka soki nzembo ebimi oyo bamisi nyonso outi mboko osomi mbonda na kingasani tobengi mama to après mikolo mama ake na yo donc il faut faire attention na tobengi mama na eloko nyonso osala il faut yeba ntina nango ya neti kodi ya na biso donc okoyemba manzembo tu mongo mais abenga ta mama bino akoyoka parce que ta moso akomona mais mama nozoyoka komona mama bowanga oyebi alie na ye te okutana na yoka batata bolanga na bango bayikele kenye bazezelezeze bamongberengbese bajalukelele bayingenge polina bamokili ngonga nete solo sikoyo bato wana tu baya na mere nzela moko bayebe obengi biso nini sikoyo yo koexplike bango nini wate mama nayembaka na sentiment abi otie sentiment epa nanga nga mpe na mokate toke na yo kasi osuka omoni yo olobi kisi eza te René Lokwa na okanga oka na mais nalobi yo mati na boite ozokatisa braza awa ofuti doki te kutu baluka moye bakitisa awa osali ofraude ti bato mpe baofraude makambo mere bali ya tolobi keke bana fraudeur oyo zinda na ebale mpo bapeshe baméchant yaka ndenge moko kisi eza ndi oyebi kisi nga beti nde lisolo mpo mama yango yanga aza méchant il aza méchant mama pas comprendre na ya bia boyema na bino bosola boyeba nini obengeli oyeba nini bosolo kote bobanda nini kote bosuka yo moko nde oyeba ti c'est clair toza na Congo eza na combien de tribus bato na bato baa na kodi ya na bango kodi yanga na mabelelisi yango wana nde tobengi mama mais baartiste ebele ya Congo soki olingi oyembaka tobengi mama mon frère okomona mpe mama yango okoyebosola na ye soso mpe na biye bien te agaze na yo voilà donc tant que na biso lentement sûrement nakochite donc alobi tobengi mama soko tie tembe meka même nande tosona yawa mais kobengaka mère bima kasi na porte mpo aozela awa abi obengeli ngani mpo ana epembeni awa sikoyo yo koyebiseni bon eza émission na ngai na wana eza baintimidation na obanga intimidation te yo meka kasi te meka ata tobengi mama obima na porte te wana bino monde boye makambo na bino benga wana so pende kende spécial à toi Dakar Kanza motema ya Jina wa Jina donc passeport rouge. Je te salue depuis quelque part. Mais sinon, René Lokwa, likambo ya robenga mama na ozali na concert moko fa kobeta na Matadi. Bokota te parce que mbengu pe bokuta na ekuna bana ba Congo. Oleka te bosala accident mais babima ça sauf ezaka du yani. Omoni loko lobinanga nga la ils sont vérité. Omoni na obitu bengi mama. Ngai tonga ko beta ba concert na Matadi china ko masoyo angola nati po moni o garçon monana ko mamango ali ali mondo na ntuka nenga za yo beta
na biso vérité ngai loko moke tikala okalenga te pour maman négocier na tous les places tokokoma place tout tokokoma so tokuti bato maman yaka déjà c'est à négocier et loko yaka ne to banda ko beta concert to banda ko ta ba série moko moi mboule que déranger ou bien mboule que déranger te mais so beta musique mboule bandi comme di kamanzambe na banana ozo comprendre et loko moke kalanga te parce que maman nanga ngaka sina maman nanga ngaka sina maman nanga okate nzembo yoke hutana bwende ava boyamba botunaki nani bazoyoka te mama ye soki bazoyoka te lompopo molinga zwa bango bakende batya tembe na mama nanga elenge asani ya mbele supu na kati elenge ya masanga mama pembeni mama ye lompopo bokisule ye titikaka. Voilà donc donc je signale encore lui c'est René Lokwa donc moto pena tikala na orchestre cher ya mabele ici donc beau consommer vraiment loboko ya maman sinon loboko ya maman barbando zwango wapina nenga kin ouais loboko ya maman ndenge tozo solo bana poto bana Congo bana monde entier c'est émission ya ndeko nangoyo aza mi mboka mondele yepa kolia ka limbondo na ntoka pa beba Barez ndenga zawa donc album oyo bozwango aussi émission ya Barez bo consommer na tcheka 3 chansons Chamo Pepe générique ya Lukankai na mobali ya commandement awa na Kinshasa bakozwango si distributeur moko ayebanda na Congo akai pa Greco Musique le soye Kinshasa nazo luka album ya René Lokwa bimi mikolo yo ponga na chef coutumier artiste toi ezala wera ezala jibe ezala nyoka longo ezala wazekwa ezala nani mususu Koffi Olomide ezala Fabrigas ezala Fali Pupa ezala Ferre ezala nani ba musupe ba héritier Watanabe nga na chef coutumier na bango yango moni na poto moye ba beta ezate parce que tango bango bakenda ka poto kuna ko senga ba beta musique il fallait ba dekawa mais fallait so beta concert karaté est-ce que oki ba Zenith neti ba Olympia ba abetati ba Zenith neti ba Olympia ba salo na d'abord kutunga mutu na ofungola parce que moni même vient nga chuke yo kana biso moni neti vient nga chuke nenge to so na émission vieux premier aibi que non descendant valable auto chika na Kinshasa pesa fierté na biso sur René Lokwa combattre na poto combattre ndula vina actualité to ibika France Londres nini so comme ba Canada ba Suisse ba nini ya na mpimbo te mais ce qu'on a kati ya selekele na kati ya makambo bango ndava ba voyage kawa ba ya kipananga po ngande mutu na yebisa vie chuke be nini to sona wa boma moto tout le vieux nanga ba na mikili chef coutumier René Lokwa asangi bino pardon bo fungula nzela Zenith banobeta Olympia LC to banobeta ponga mongo na zoya et ça ka vérité c'est ngala fungoli nzela ponde na so na chomo na yo zala est-ce que ba yoka yo ba yoka ngate ndeni chef o ka tena bisi bien na chuke atia nase mais loko moko vie chuka bisa bango kaka ava bo beta bo leke pa René Lokwa so bo leke pa René Lokwa te moto pa ko beta wa azate ou base la René Lokwa ndenge makambo évident na utina kokufela ba chef d'orchestre bani makanda komi skole ponga na pe na okele pari no de mikili na kutana ba via na to ba mona kite moto abikota nyama ye chef coutumier ya utia tranquille po biso to ba mission to na ranking mon côté biso to net est-ce que vous comprenez donc ina ba petenga na ba difficulté moko boye mission bo sepela abeti et ça pour la biso tout mais ngane na biso ke bango tout ba voyage ka ba ya kate yango moni kuna na poto trop de difficultés mais so ba ya ke pa na ngawa vie premier na bengi mama vie na nga premier oki ke te petit René Lokwa abeleli na chabwala René Lokwa descendant valable prophète ba beleli so to chest pa repa na ye abeleli na chabwala asabite bobeta to tchenanse po to kelango ti wapi voilà to ça la so message wana ba oyambango yo mutu ko yebisanga ba vie tu ba yo kakanga ko ba si ba lia benya mpondo ali mondo na ntuka exemple TV ça va voilà donc consommer comme ça exemple de télévision René Lokwa mais ba yo album nanga quand même ba yo album nanga et l'équipe album donc une partie générique oui beaucoup soango voilà avant ba illustrer les bisongo atoto yo ngata ndinga voir OK ba voisin balia ki mikate bisolia ki mabongo na moni ngubu na maye na moni njoku na zama tete naye yakobi netekwe lycée kofo yakobi netekwe vienanga Mohamed na poto yakobi neteko ba sere balian tukana poto boya katobi neteko
bakoyoka ngo na disque loboko wa mama. Voilà, donc René Lokwa to comme na biso parce que bakoyoka lisusu tokolala se neteko tolamukaka neteko papa tokonyoma se neteko tolamukaka neteko eteko bata apostatiti ezaka onyolisi ochebwe po awe abnisisa mzo yokata wana eteka mikolo bata apostate eteko benya depo chiaki boti lobi ya mofali sika tona 52 sorte abiteko osomana yobe na loso po yobe pe langu bezali. Voilà donc René Lokwa comme nous sommes presque na suka au royaume sabatutu ba zul bakoya otala onini et puis numéro na yo à contact muto a Rose na besoin benga yo contacter yo joindre ouais kané tulobaki na gumba mi tepta musumo Congo passe mais na gumba mi ndepo to pesa bana poto solo bina pesa bino nyoso tumbote ba mususu kutu ba René Lokwa bwaki ngatendeni bino tu na ibisi bino kaka René Lokwa pa makasi na eboto donc bana poto anakini ngande makambo mutasimbi ndula forkwa mabeleli so uchi poto yakawa album na bino yango ebimi loboko wa mama bosomba ngo na émission oyo donc mingi na pesika Eric Mandala yo yebi oso manifester déjà mo muke basi ba yembi yo donc basi ba yembi yo metika siko mbonda maître Giloano fondation Widal nde makambo maître Giloano son excellence a commis au sénateur. Donc, et puis mingi papi boto bolongo ma jeune millionnaire ba mingi ya trop et puis na bosanité vient na biso jalicie busa mo Kongo ankoi vient na so komeli na biso obi pake ebolo webi ebolo mbongo papa ebolo et pas biso so pe pa mbisi boso moni eboko etoni maji seke ebolo yo go zo mso ebolo il faut zo et puis na bosani susu te gigi ya balelo mwana moyombe na ngenge na ye yo yebi. Donc, Bambote Bile. Et puis, donc, oncle Janvier, na PCP Bambote Bile, na Bossanité, Anita Boteya. Caché dans la Kepanao. Donc, ba vie tout yana mongo. Pe ba ser tout yana mongo. Nous, na tangi. Donc, ba piroje itolo. Bambote Bile. Donc, minyo lobezate. Numéro nange sakaka système code ya mboka. Ya uli mosheni. So betika code ya mboka ya uli mosheni. Obeta 082 87 72 007 inasuka 082 87 72 007 inasuka sote ozonga numéro nanga WhatsApp eza 09 91 65 85 00 09 91 65 85 00 un numéro nanga WhatsApp. Et puis, na Kinshasa, l'autre, comment on a WhatsApp, au salon de WhatsApp, moi je suis WhatsApp, moi je t'aime WhatsApp. Donc, voilà. Voilà, donc c'était René Lokwa. Donc, c'est par ici que nous mettons un point final. Nous sommes arrivés presque à la fin. Je dis un grand merci à toi, Léman Mabidi Chiquito. Un grand merci à Loris de la Congolaise. Quelques dédicaces rapidement. Un programme au Pesakaka, na Lushiba, na toi, Lushi, Lubumbashi. Joël Moutoto Mama Zawana, place pe basé de kama toujours qui la moi manifestation à boîte et pour moi mi bord ezanga kombo na avenue de la Révolution numéro 124. Batutu déjà au na Lubumbashi kuna toujours kitawana na leader na groupe Mobimba. Zela nakatio malobate il faut batuba ba adresse président René Lokwa betaka. Bana poto kutu so ba ezanga mona pesa pour ezala puissance. Na chef coutumier to ke ba mise tu ba ya. Donc chaque vendredi to betaka na mugila gila. Batutu ba bi zaike betaka vendredi nga betaka zaike beta samedi nga vendredi. So ye poto uchi poto oya na kin poli ya mabenge. Ya na mugila gilo bina bufenya obina loya na mugila gila. Chaque samedi na betaka na rond-point Wileri et pas vient na biso lilimba kunchila muluba na mongo basangani baboti mulubanto et puis dimanche mbonde Cotiville to binaka et pas celle Katilo na galerie présidentielle na Sima na poulet chaud c'est Katilo bula bia ya na Kenya fungola restaurant moko tout bakula katuto ya kotaka nana tolia kan osolia ngubu wa moto moko okolia. Voilà. Vraiment, donc clôturer Zara Aker, surtout d'abord Zanga Combo, avenue de la Révolution numéro 124, chez Joël Moutoto, moi, c'est Victor Koyapembe. Sans oublier mettre lourd olympique, né tout Zara à Paris. Vous avez déjà beaucoup de disques qui sont distribués à Paris. Il y a Gabi Wabelo, ma famille Gabriel, famille Wabelo Rango, en fait, c'est nos suites. La Belgique, déjà MK Saint-Alice Makoé.
il pas ça toujours ba recherche pour dire ça monne le là no bina o ba me dans les vides le beau quoi maman était ko lo feño na Suisse peut tozana ya Jeanne Keta maman ya biso maman ya Linda Keta maman ya Jojo Keta. Voilà, merci beaucoup Kachova. Donc parce que tu as numéro contact rapidement parce que tu as on a vraiment nyonso on la distribution sur les en attente pour numéro contact ya manager Fabrice Kachova. Ouais. Comprendre fille producteur ya bati béni rapidement plus 243 code ya Willy Mouchen ndi bonisana na pe na kotsa on ah non tu allais mbongo ya Willy ah bon petit à petit Olia 09 98 maman ali yabiso ba utata 59 60 na mbongo ya Willy te ya na bora akete yo bo utala mbo yo utala Kinshasa Mima Wata na pesi bambote Myriam Wata Myriam vraiment maman sociale bambote tout Venzora leader américain na pesi mbote. Merci beaucoup. Donc, comprenez comme ça, c'est par ici que nous mettons un point final. Je vous dis un grand merci. Vous qui étiez tellement nombreux à suivre cette émission du début à la fin. Abonnez-vous massivement. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Vous consommez mingi lobo kwa maman. Donc, il y a disque tout. Vous consommez en gros ça bien pour arobina penabi sambo ndama loketo robina. Dans les vides. Oui, était quoi prostate. Oui, était quoi yobena loso. Oui, était quoi yobena nguba. Voilà. Donc, on vous dit bye bye, portez-vous bien et bonne suite de programme. Abonnez-vous sur Exemple TV. Mon cœur se réjouit en toi, Éternel. Ma force a été relevée par tes bienfaits, ô Jésus. Comme célébré qui a été guéri de sa lèpre, je reviens encore devant ta présence pour te dire.